Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chu, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zotalema. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga Dilema tukindeko Kutala na biso Avis de public Diko nagako Dilema tukinde Parce que les longs deko Eza nefe Parce que les longs deko Toko sepela Yomo kope Oye bunenga Avis de public Et bengaka Action. Bonsoir, Bandewa Bolingo, Soki Boyoki Ngonga Betty et Ningolbake, avis du public ici et bandit. Bonsoir à vous tous, Didier Masuki Bambote, na Siko Zaliko na Suisse. Tokope Sambote Pe na Siko Gobelisha, Siko ya Gobelisha, Mbote na Omingi et pas Zaliko na Robosanate, Jean-Jacques Rodal, Namboka, Paris. Tokope Sambote na Pelemongo, Tokope Sambote na Baïban, Sobazali kuna na Boka Paris, Fidel Kinata, Moussafa Toulanda, et Radi Barouane. Vongo na Vienanga, Opi, le grand pilote à mon aba président et Belé, Bambote na Yango ala. Bande Koba Bolingo, Tokope Tabino, Lissolo, Lelo, Ezali Bongo, Raphaël Ngoma, Molobe Nabino. Lissolo, Ezali Moko, na Internet, Masolo et Mabé. Fabregas a Sengi, pardon. Fabregas a Sengi, pardon. Iso a en Angleterre, Tobara, sorry. Bon, je suis asengi bolimbisi, alobi balimbisaye, vraiment, pour la nini bato bazako polémique. Bato bazako polémique, na likambo ya Fabregas, a outi kosenga bongo, a présenté, excuse na et pas ya, Fally Ipupa. Mais, bato bazako polémique, na likambo ya nati na tu évité. Mais, critique ne se bossa la kata, bossa la qui critique ya, banzembo ya Fally loko la école. Bato mingi ba bosa na ki kosa la critique ya malonga critique ya malonga ezala ki kutu wana o bozolanda ya pardon ya Fabregas te so boni kotanga komba Fally pourquoi kosa la critique peut-être na likambo etali makambo ya nzembo ndenga za koyemba eza na phrase moko Fally abeti kuna oyo Bill Clinton alobi ke balandi nzela oyo ya pesi c'est-à-dire Bill Clinton abiki ya azali moto apesaka lignée na ba musicien nyonso ezala ba animateur ezala ba musicien nyonso apesaki lignée na ye bato tu bakomi koyembela nzambe mais Fally Ipupa pe ayembeli nzambe na kati wana mais Bill Clinton na bandi abosani parce que mopao pe abetela ayembela déjà nzambe banda kala donc eza kaka likambo te ko Bill Clinton apesi lignée mais bon Bill coup de chapeau na yo Bill bon bambotelo yango wana mais vraiment makambo ye mabe donc petit frère na grand frère pe boza koswa na trop brigade aboyiki petit frère frère alingi grand frère nani Bill alobi yepe susu alobi na attaqué Seleo donc makambo ekomi matata donc Fally Ipupa ayembi phrase moko ya nzambe donc bato nyonso bakolanda soki bozongeli ata soki bosala ata exemple lokola Fally Ipupa na Bill Clinton et kozala mwa esengo bato bakende kosala mwa nini bazongela koyembela ata nzambe donc eza esengo mingi parce que toyebi ke biso nyonso na mokili oyo tokoma kaka suka suka tokenda koyembela nzambe na bandi ba musicien bele bomoni ba bongola mitema mais ko bongola mitema ngo ba frank cap ba flamme cap ya si bakenda na ba o mosusu bakenda mais sikoyo soki olandi maloba ya ba bakende est-ce que vraiment ba bongola mitema solo toza kokama toza pe na batro kwa ba chef fonge ba bongola mitema mais toza na makambe bele bele zo le kana kati ya milieu ya musique bato bazo bongo la mitema mais tozali na moi baduti na kobongo la mitema wana action ba musicien neto bana ko ba bato nyonso bakomi kobongo la motema tozali na ba musicien belé ba bongo la motema bakomi ko sambela totanga ki moi ba exemple bon nous n'avons rien contre ça mais nga eloko sepeli singali que Bill Clinton a lobby que bato balandi ligne na yemenga na Bill que eza bongo te parce que le grand mopao ayembaka déjà nzambe banda kala ya timbela masolo le grand mopao que je salue en passant donc
vieux ayeba déjà masolo nzambe so bafali ba olanda yaka ba olanda toujours ba ligne ya ba vieux donc mutu nyonso abosa na kanzambe te bon ba critique ba sali na école ba mo moni pas école eza kokende ba critique bazo sala na canne à sucre bazo mona bango moko toza olanda 1 million donc na yebité s'il faut critiquer pour critiquer ou bien ezali kaka bato bani ko sa critique pona ko sepelisa muno kona bango na koloba bandeko ba bolingo lelo ezalaki juste pona koloba bino makambo etali ba critique bato nyonso ba ko sala ba critique boye baka ko sala ba critique ezalaka na tango na yango tokopesa mbote na bandeko ya Manchester rebele toalewa tozali bongo na Lopez Sambi le grand prêtre ya Manchester tozali bongo na Dudu Nzongo Koko Njoko ye asimbelaka biso caméra donc Blaise Simbu Yentia Malembe Yves Kinsi toke na Paris merci Koyango Belicha kuna na Boka Suisse pembeni ya Didier Masuki topesi bino bambote mingi tokozonga bongo na Mama Loris la congolaise tête ndai maboko banque mbote na bino banso to suki bongo lelo ezalaki avis du public juste flash pour la koyebisa bino ke botika ko critiquer ba critique na bino ezalaka fondé ba e banso ba kosima micro pour la ko critiquer bato ezala bo critiquer fali ou ezala bo critiquer nini donc mais to bosanite ngia mama kanda za ko préparer le bino album oyo ya papa formidable donc formidable et que sala masolo na yango kalate nde bokoyoka pe na nzembo ya Café Room ekozala na kati bandeko ba bolingo werasan suka masolo calculer que boyebake nani Jenny répondeur na chant masolo ya carré topesi mbote na bato nyonso botika malamu rango sasa na kati ya vie du public bye bye. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Sepela TV. Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Sepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Avec Sepela TV, besoin coûte au kima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Même plus de 1 an, soit c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako repabilinga Sepela TV. Ah ouais, Kakebeti.